Mukwata Mojandine De Mukwata Mojandine J'aime Tifi, Billy le Kamalo Banaibele. C'est le Mukoko. Lando Bachibuka. Papi Sigi Bagos Mono Digital Yannick Louawa, Yoka Dubix. Patujigal, moi je me demande au Salemana matière ni lobanga na yeba. Sokyozo se kanga makila zote panzana kanga tumukeratie. Robanango sa findonga ya mama Karim. Est-ce que mon mama aboya bébé na zangi bolingo bona yo Sony Singani Charlie Prince. No, nazali matenga na zanga yo. Jogo Yamba. No, patushigale. Moïse Mona mama satunga esina bimiyuma. Likonga libomaka nyama lileka be talandengo bominganye. Mokosu wa nini na bolingo oyo. Junior Rocha, papi matoka. PDG Tasobelele, papa na Christian. Oh belele, ministre Kachumbu Sarara naye. Mokonzi Makoni na Kawele. Koluka nzela te po eza te. Sala nde nzela na yo. Le roi Kizamba. Joël Malumalo, Misisa Echapu. Mwendo eza salititi Hélène Kalema. Promesse pour la katelo mubedi. Popol mupasura widika ebesita kapashiba yangai. Kelly la fleur, Olivier Ngalula. Mathieu Manche 001. José Pakaïkombe. Patricien Chou. La maman blanche la plus belle sous celle du Congo. Baby faut-il allier bozolo à bois. Nzofo nanga. Yawili musheni koyo. Elambaelo. Marius Munga. Milale millionnaire apporte Kanza. Ministre Rika Chumbu Yosawase. Patujigal lumière d'Angola. Wapisoni Sidani Nazawa. Michel Moupeke. Dina Napina, Maman Nadilas. Tom Mouzitou, l'exemple à suivre. Papi Mboma. Mami Ilela. Est-ce que Félix Wazekwa? Yoka Lisolo ya fils na sei, garçon capable. Jour Moussousou Nabima na Togo. Nakendeko zwa jigale mbatable na aéroport. Na retour na yo kaka ba mama moko boye. O bazala ba jar moko boye. Bazo beta Lisolo. Bazolo ba o mobali vraiment. Azala kanembe ka l'hôpital. MB Manu Baso. Bandeli. Natali kaka na oki bango na rabite. Na kotika likambo elega te. Na ifsi bango ba mama abolimbisi muge. Na lingi na loba. Mais banda to bota mati to zokola boloba kaka mibali baza bambeka l'hôpital. Mais biso pe mibali to mona rabino bozaba kiti ya taxi. Ko biso kutumbeka l'hôpital malamu eza ba maladi muso asala 6 mois na mbetu moko. Atele marate abimarate. Les ana ba malade basala ba 12 mois na bambeka l'hôpital. Mais bino basi kiti ya taxi. O matina kingasani na Pascal okiti muso kwa. Na bitabeli susu moko kiti muso kwa remplacer. Bana ina bopese yano. Na kiti ya taxi na mbeka l'hôpital. Nini eza malamu. Love Sound Studio. Maestro Anderson Saidi. Serge Goumba. Cédric Mapanda, maître. En tout cas, la monnaie. Mboshiro Ginzonzi Bonzambe Maramboza Matata, Babi donc m'a comparé moi c'est Mobali. Mobali mbête à l'hôpital moi c'est qui t'a taxi. Ah, le fils l'a regretté.
Je sais pas, c'est une manière de dénigrer les femmes ou artistes. Bah, mais ça, beaucoup mis sa bise au fils. Ah, fils. Toi, Nanzembo déjà, tu es la maman. D'abord, le titre de la chanson, c'est quoi? C'est quoi le titre? Elengi. Elengi. Idée, non, Nanzembo et Zakini. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? T'es big, hein? Biso to abambe to hôpital te poti ajo na komi obike ba siècle na ba siècle leka bakoka et soit kayo ada joana ke mibali baza bambe to hôpital ça dérange mais soit na tuna fille moko ebisanga ke non to benga bino bambe to hôpital ndenge mbe to hôpital échange ba maladie lelo muta malaria lobi kuna muta typhoïde ah ngana tali yango bo benga biso mbe to hôpital o ndenge bino pe bo changer basi ah na vanda na lali na raison na bitin c'est que bon peut ba kiti taxi comment bon ba ko zo biso ka mbeto hôpital siko ba biso ba momi ba kiti ba sinde ni ba kiti taxi on dit pas si wapi na motema ba kiti taxi ndeni pesa une explication mais kiti taxi yo ebinde zalarat ya ndeni o matika awa wana kabambara o kiti na kabinda ah ça c'est na kabinda muswa mati apusani kaka wana na bokasa wa kiti kaka bongo ah fils yango na tuna kibana ya ina na kiti taxi na mbeto hôpital nini eza malamu Gingombe artiste Mosengo pe apesa sa réponse Magali Sisi bino bana ina bolobini na motuna ya fils bon menga la pesi raison te fils salange lengi eza nzembo eza na 4 albums c'est un album to eza juste maxi single aussi il y a quelques titres bon eza ngana benga ngo album pour ça il y en a plusieurs titres na 4 OK album eza na combien de chansons 4 et puis générique moko 5 fils nande penobi musique à Congo ezalara hein toi na kins nanga na yo na ndengo be musique à Congo ezalara est-ce que vous êtes sûr au convaincre le public kinois oyo ba kinois balinga mindule mais très exigeant aussi ma belle naza trop sûr même pour ma belle ndima batu nyonso efula batu wana nyonso déjà ndimi ngai ozomona ma belle wana déjà ndimi ngai ma belle a changu ba teti fort mais ba bino fils kende zala leader ya changu oh nyonso bia artiste na changu leader ne Yesolo. Mais so sengi ba imagine yelo o moko na moko confirmer ngai na ba artiste na chango ba musicien bazaka ebele to ça ba musicien ebele ba bima na chango mais fils yo oye ozala peut-être album ya liboso olobi yo leader ya chango tu vas regarder la caméra de David Koutou et tu vas signer ya kondima mokumba ya kozala leader ya chango maloba eza yo parce que ces images on va la garder on pourra te recevoir très prochainement te retourne dans ce qui maram o lobi lelo ozala capable de répéter qu'on va te recevoir une deuxième fois mais na répéter ngote ndenge nini pour maloba o nazoloba ngamo ngote na lobi le public ya changu balobi non fils la c'est zala leader ya changu donc ngai bangonde batie ngai gocha donc jour baloba non fils pema mutu mususu zala na tingama wana te à l'aise bango mutu bachaka ata yo somona qu'il faut continuer so balobi pema ko pema ezate ke er na loba nga leader c'est que continuité zali na sima pe ba olanda bazali donc ngai nde nazokumbela sigo changu donc na changu so yoki événement excusez nga na changu so yoki événement mo boye salama donc sangai événement ne à zéro le 17 mai to bete na parking ya Marshal Liberté babenga ko orchestre mo pe ya ba wenge kaka akokaki ta ba wololie balobi n'importe quoi nga na beti biloko ya ngai bon maintenant je souffle bon ça va ils ont engagé Raraye Marambaza Roloba mais sinon c'est quand même compliqué mais sinon bon Laura Zane au défi va tu sais quand Makasi Maramnaï modèle na ezana ni fils nana ba modèle belé tu vas citer quelques noms Mutlowa Félix Oazé quoi na lingage trop banzembu ne inspiranga pe mambo belé donc so yoki banzembu eza ba idée no ya masolo oyo nazo yango na babiloko na ye place mona katika ya nzembo to binawa ya on lycée c'est mbeto hôpital na ya mbeto ya nina kiti ya dia taxi mais il faut otala batamaele ngape na mtamaele fona tala mingi batamaele donc yana maloba mo pe na lobi na kati wana ko luka nzela te po ezate sala nde nzela nayo eza maloba Félix Oazé ko loba ngona français bato bele babi na office la seko bandela on pe na lingala po bana kini pe ba comprendre ngo bien Félix Oazé ko loba ngondeni aloba ne cherche pas les chemins car il n'y en a pas donc crée ton propre chemin exact sala nzela na donc ndeti ngai na beta porte place morote na bibi na ndenge na ngai mais tandis que bon qu'est-ce que nyonso batu nyonso bana changu otuneka obimela pe na kenda ko sa test na yolo na sala test na bandal d'ailleurs ça test nulle part obinika na makam na omoko na le posali groupe na odon ko saka leader ya ndengo lobika ya solo na moni ya je sens nyoka longa mibale yo banda na zai kwa kende sika monte bon ça va
fils. Au lobby, parmi les modèles, ils ont Félix Oisé. Quoi, pas Félix Oisé, quoi? Yana Mutumoro, on aille, na classera parmi les grands chanteurs, ya Tchango Nangai. Azana Angola, na PC Mbote na Musika, Sed and Play. A évolué à un groupe, ya Félix Oisé, quoi. Akoma banzembo ebele nazwa chance ya ovanda na esika moko ya kotala ndeni bakoma nzembo po ba mise baze ebele na kishaso bakoma nzembo te azela yo kanzembo na inde to sali playback orchestre moko ya kishasa ba wenge yango kaka baleki na kishasa. Qu'est-ce que tu vas voir avec le wenge? En fait, je comprends pas. Te erna lo ba wenge do ba ngo nyonso ba wenge comme ta 30 so erna lo ba wenge do étape moko ya wenge ezan ba mise moko na bengana na groupe maele za trote na isi ba na boke ndoluka kotem su bo évoluer ba kenda kuna bazwa bango mais ba komoleka na ba TV emo ko sala bestra biloko na ngai propreté do baluka ko bule o lali pena mission la la trop pour inspiration ozo kanisa kanisa na ko yemba ni na ko sani ezala bongo album mobile titre na ngai ezani parce que tu as dit que c'est un album na jina titre na ngote mais ata yo ko pia ngati binonga na peso ndeni na ebi contenu ya banze monyo soza akatite na ebi pete idée nyozo pona ngai na lobaki album nanga na titre nango ezala nyonso pete bato mosusu babi te Tchango récupération po il faut to récupérer ba prêtre nyonso ya Tchango bango kuna badoda bon tokotala kaka voilà album ekobima quand alors bon ndenge makambo ezokendele ti tokoma octobre souhait nanga eza ebima le 27 octobre oyo eza anniversaire na ngai et puis na relivrer concert ya monene na bino eza na orchestre moko te ya Tchango Park Tambour le Valois à l'époque babeta terrain ya municipal wana donc na osini yango et puis ezala plein na regreta ko so ina pe ezala na Tchango nde na continuer kaka kuna Gingombe yo keloko tebeta maboko lelo soki ozota la musique ya Congo ndenge ezokende fils Tozoke liboso, reculé pour Nayo, ton point de vue, en tant qu'artiste musicien. Tozoke liboso. Tozoke liboso, hein. Ouais. Musique à Congo, c'est qui tourne, n'est-ce pas? Très très bien. On dit Maraba, artiste à Congo. Basé Belé, on dit Marabango. Tanga-moi quelques artistes, on dit Maraba. Baba vivant. Bien sûr. On a linga trop, batu bakufa. Baba vivant, na sepela na Feregola. Asala na sepela na e azamuta wenge mais orchestre ne ya wenge te mais azawe mais orchestre eza wenge te Fali Poupa sala boulonne bien Lacoste envoie très bien suena longo étape wana suena longo étape wana roi marquis deux fois danger wana ba batu on azwa ratin koyoka bango donc azwa ratin koyoka bango so na longoli moi génération wana likolo presque bango nyonso ba papa wemba kitoko ba weranson jibem pia na Koffi Olomide danger donc basala boulot kitoko na ba génération ezana se bazé belé na moni miyake écoute chapeau boulot ezokende bien masa na ngai Robino ezokende bien biso pe tozoya donc biso pe tozoya to senga ba soutien des ala. Ah ok. Voilà sikoyo le call album au fils et ça album Naoya Liboso, on va te permettre à travers cette émission King Parade de t'adresser à un public quinois. Bah on y surtout basé Libakou ya kotalon na buta lelo tu vas leur dire quelque chose. Ndenge au fait ba musicien bo message na robana ba phrase na banakin. S'adresser à Banakin, il y a monde entier parce qu'on est suivi partout à travers le canal 5 ans. On est à travers cette émission. Je salue tous les Congolais qui sont à l'étranger du pays. Vous nous suivez à Nouvelle-Papouasie, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, au Gabon, les mélomanes de King Parade. Un grand bonsoir et bon week-end chez vous à la maison, mais à travers cette émission également. Bonsoir et bon week-end à Patrick Manzalé Blanc. Gros bisous à toi Magali ici également. Bonsoir et bon week-end à vous. Alors fils, album Kalamine était maudit en mois d'octobre, mais la mouni orchestre fait ça moi guitare pesali. Alors on va te découvrir na live. Moi ba morceau, il y a banzembo o ezan na kati, il y a album non oh jusque là il y a un titre té. Les temps peut-être réfléchir au peut ça sera titre. Il y a album biso de Roselara, c'est le mois d'octobre. Roselara fils titre album to Roselara biso rara. Mais vraiment je vu l'orchestre, il y a un guitariste aussi. Moi ba live ça fait bien hein, total talent na yo na ki live pe. On a studio pe au bongi César parce qu'on a qui live ya fils Mbe Manu Basoa yayo yango yo Souci ya kosede
esalike na kota bopitwa ndenge na ndenge bamedecin balembani nanga basalinga transfert nakende na Inde baindien mpe balembani nanga balobi solution manu basowa zonga na Congo lobi konde manu eske ponzela anu efungwama ilifo kaka na beta bato magique nandimi te manu basowa eske ondimie ministre Kachumbu chéri nanga vana kota eske kaka efona photo droit d'entrée pourquoi namoni to bomba po keba baotala te bayiba te ndeti ose sili kutu mais oyo ayiba nga ndenge nazawa batu nyonso oyo kaka leki na TV na osala mukeba koyiba yende moyibi kolo eloko okobangani telefone nanga mpona sola nako mateba koyite se kozobanga kolo nango akotimbela te yanga yango ebunga nga so naleki na TV yemba nzembo na koyemba titre nzembo eza nini titre nzembo eza ACD ACD nayoki magalisi sa bakisi na bao asuka bana ina tobeta maboko mpona bana ina mpona moni bana ina kitongo wapi Oui, c'est vrai que Lina, actuellement, on est en deuil, hein, Toza Namawa, parce que Toza, pour continuer, Kokanissa, l'un des nôtres qui nous a quittés, Mirami Kanza, qui fut un grand, c'est vrai que l'artiste est parti, mais on continuera à penser à Mirami Kanza. Le nom va rester parce que à Lina, notre plus grande salle de Lina, d'ailleurs, s'appelle la salle Mikanza. Donc, paix à son âme, celui-là qui interprétait les artistes, c'est comme si Azawana, Michael Jackson, Abisso Akeine, bon, Atikali, parmi nous. Voilà, alors fils, namoni banzembo oyo yomoro mutoko marayango, tu as des gens qui sont à tes côtés, qui t'écrivent et puis tu fais de rajout. Nzembo oyo ezana wenge moko balinga basombango mena boy Lingombe na ebisi office na problème na ba wenge mais c'est hôtel problème na ba wenge te moni ya lingara bazaka ba branche ba wenge na wenge men batu ya lingama te moi mutu lokwa JDT asala ba vrai nzembo wana mutobo ya Jacques Asante do asala ba nzembo bien mutu lokwa JDT na lele fort tala kaka na benga vena ngamo auta Paris Imam Blaise visiteur na minute panakin azwanga ina carte ke type pona linga JDT nakenda tipa ya JDT nakutana na JDT to solo la to kanga ba photo esalanga bien apesa nga conseil na parcours deux ans nzembo moko photo embana ye photo embana ye donc asiranga ke to kosa fitting na ye OK Blandine Mwamba bonsoir et bon week-end à toi mais répondre na motu na ngate tu achètes des chansons sombara te na somba nzembo te nga mona komara ndeti nzembo wengeli nga ke somba $200 300 ngai aussi au commande nzembo tekeli pe mutu j'ai goûté à oteka na linga te babenganga des garçons capables na teka kutu nzembe Congo awa ba orchestre belozo mona ya minene oyo kaka pesi titre album na ngai kingani album na ngai kingani zela album 10 ans 20 ans pour azana nzembo te mais titre si apesa zala lokola nga na zade yana ba nzembo mais titre album ezana nzembo Ah, fils, namoni, mabe. Wani aga ba vérité ha. De so moni bana changu ba chinga kende ba ebi. Donc tina lo babo eza musicien moko te ya changu o abeta na orchestre songolo pagala. O ya contredinga. O vérité nyonso ya changu eza pa na ngai. Source ba inspiration na eza la nini? Source inspiration na ngai eza mwasi. Et puis ya mibale. So bengi kiti ya taxi. Te na ndenga fota na ndenge ka bino pe mibale o bolela bo benga bango ba mbeto hôpital. Todo mundo. Do na ndenge wana. OK. Na benga kiti ya taxi na ndenge ka ya olakisa batu ke. To benga na ba kombo mabeti. Donc toza biso nyonso ba humain okuta na mobile mususu asilika pa pamba. Mwasi mso azwa chance okuta na mobile moboye aseka pa pamba. Ozomona. Nzembo na embi place mon na embi chéri nanga vana côté est-ce que tu as fait une photo droit d'entrée na beta concert mon na salement munene na changuguna maman na concert VIP ba masa mso ba orchestre mso ba ya donc moi si mo bo ya kota ba boya pena atoyebi oto kota te billet za te muto beta concert o jona ngai
John on nengeni. A concert à John en avant à côté fond à foutre habillé. Téléphone quoi? Na zai non kutu na bimite. Olobini on a libanda ba c'est ngapé à concert na pona côté fond à foutre habillé. Ah. Tu t'exprimes bien, na moni ba réponse pe ça va. Mais est-ce guerre onde ko passe le côté na katikati ya musique. Na luga leadership. Na chang yebsanga na chang wana nani leader oyo ebi. Pour émission na yo 18 ans awa nante na mona moya changu aleki awa to mutu mwa leki o nga orchestre changu émission na lega. Baza tellement ébélé. Jos Diena par exemple. Ya uta libanda ye. Changu biso ba o ba kolo changu. Ozo comprendre? Mwana changu te Jos. Mwana changu te azana njiri na kesa chipo ya beke talaku yaza talaku alekaka te valo ba makambo ko yemba botanga ba fere botanga ba fali malgré bosana nga mengana wa reconnaître que azani matera munena sala fierté ya changu abunda na bil. Abunda na bil sérieux wana ni mateni ya chamutu. Donc na félicita ka na lele petro. Na lele trop mais aza leader ya changu te. Mais aza leader ya changu te. Comment c'est Valentin Kagwe utolega na tangelo nde to beta. Je sais qu'il fallait beta na ngambu na ngana mwana kasala abeta te. Peut-être chaleur na ngana ebita entre parenthèses. Ngana beta na Maria Tanjo na boulevard. Sala munene. Soki bo sengi ba image na koyana ba image ezali. Concert à danger titongo. Ngana beta wana basena dakumuda abeta na Sébastien Jos abeta na bar moya njili na kati na lia bango tu. Oya chetembe yaza leader a changu te yaza mta koma banzembo wateka na bokese. Sali nzembo neno mikolo sofe les autres kana te. Kosa mutu nyeso ayemba ka leader ta. Na minute okozwa téléphone na lugo orchestre changu ya ko beta concert kitongo. Il évalue tout ça. Il évalue mission te yo kana expliquer. Wana ve oya sala ngane na na mission na saper. Na beta ka sous forme idéologie ya ba vieux wana leva lokunga na regretaka po kenda ba poto yango ba yuma ba komo konza changu wana. Ba yuma wana photo zwa bango pouvoir se ba linga te photo zwa ngo par force. Ozo comprendre bazo teka changu ekoma na ba orchestre pamba ekoka te. Deti ba wenge musu uto beta wana na quartier vanda kutata na bara beta kate. Bari Kamboma tout ça bazana kata ba changu wana. Henri Kamboma wana prêtre to classé nde to classa ba prêtre ba didiki nwani banani to che na Bari Kamboma. Na mamwa musique na dwe biso ezangai. Na ko beta lobby na waze ko aboya kotala ndule. Henri Kamboma za prêtre atonga banda kuna betage abule makamne mususu. Na musique ezangai. Ça va leader a chango loko ezayo live mususu kasi pona moni selo lo ba tebetaka live musuto yora. Ouais, ça va bien to le ba live. Tela ba Evre ali ba kese mso tanga so tunye bando salo kese combien d'années aura 25 ans. Combien de disques 0 disque. Bon nzembo ni to ko chao sala ta playback 0 nzembo. So benga ngo kese. Benga ngo kese. Botuna ba ngo bien na changu. Babete là-bas. Le 17. Excusez-moi, le 17, tu beti concert na Marché Liberté, tu beti le 18. Na facha qui fort le 17, il fait na beta le 17. Ba peso opportunité na wenge na bi wenze à Liberté au mama Fatou. Musée à comment na Marché Liberté, il faut bana changu ba biso bana changu to bénéficiaire nango. Donc herbe événement za orchestre changu faisait la premier orchestre beta. Ya te boke pesa na orchestre mo sila nango. Boya ko la msonga bana changu na sepela na attitude bana changu ba sepela na bana musique te abeti. Nango sila ba ko la msakuna. Mais yo a journaliste cha micro balade na changu wengeni ucho beta migolo. Yo za mutakuna yo za la rakuna. Yo ndem to ebisa biso. Mais ngana porte parole na bango te chargé de presse na bango. Omani er na lo ba wenge. Omani er na lo ba wenge. Eza po pesa batu msu examen ba kendo luga wenge nini. Ayembi ga nzembo moko nzembo ngo pe ya série ya yemo te. Ya série ya lisanga. Abandi ngo ka pas même 10 secondes bata teste bazawa te. Oh. Abandeli mususu pas même 2 secondes bata teste bazawa te. Akati oyembi atati. Ngana mati na yembi na beti générique na ngana bini na public ya changu na yembi nzembo oto sala ya liboso elengi na yembi na bini na public ya changu. Donc na CG ya Marshal BT na pesa ko bambote CG Mupap na confiance à pesa ranga comprendre que leader ya changu parmi pe bokese to betaki ya na ve na mo yemba banzembo pepe kala na mo gaz ne pe kuna abengi nga lelo na tongo vana ya fils vraiment to betaki belé mais merci vraiment yo gagnaki biso taka biso to beti banzembo batu na ya ba wei mais ba boyi biso yo beti ayo ozomona so bango nyonso ba lo ba yo leader ngana boya ndeni. Bon ça va.
wana ya ba vérité ozwango ni artiste mo ta chango koyamba afongolelo ba vérité nga nazoloba yo lo bande vérité o nazoloba bango nyonso esika baza ba que office aloba vérité ya solo ouais. Bon ça va te ka solo mususu LMK Business Boss Ogimulumba Miswe moni moteme beti cher de poule bimina nzotwe epesi pouvoir na monoko eloba oyo bolingo na nga numéro na ngai ya sapatwe loketo ya bakalite na ngai oza complète na bashwa na nga litoi eyoka nango maloba me oyo ya yo etiki mokusana kati devoir ya tije kotoma te soir nazotia ezosimba te pourquoi mabe ya mbwa esika bapesi ye kolia esika pe ekobebisela kaka ye moto azangi mayele na moto na ye chance kweli ye na maboko akangi te anéglige flatter un jour okolukanga inspecteur niwa baikweke tambola na basinga Chiz n'était pas prudent olingaki okomisanga likasa esili mai na nzete ezozela kaka mopepeleka po ekweya mabanda konia tango si j'étais pas prudent olingaki okomisanga likasa esili mai na nzete ezozela kaka mopepeleka po ekweya babanda konyata mai soki esopani okozanga mwa limbo yo mai oyo e okozanga mwa ya kolokotango mama Viviane kia kokanisaki nga comme Lumumba otienga na référence are de bis 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 un jour na kotuno yebisa mabe na ngai. Ok, merci beaucoup. Nzembo na lobela mingi mwasi moko boya mobali sans raison. Si mobala ko motuna bena yebisa nga na sala nini. Raison ya te na boyoga. Asepe na isu tamoni kamba ba. Atiki ne kaka. De ku fela na mutema itilera bolingo. Ah ok. Voilà. Alors namoni banzimbo kito keza na keti ya album oyo. Ah ok. Alors fils on va te donner l'opportunité de parler au producteur aussi. Wana bena il faut na lo bateau ba soutenir ba mécène ya Congo tout ça bata makasi baza ebele na Congo ya Kinshasa la République démocratique du Congo il faudrait préciser Congo na c'est gaillard et ça danger plein de potentialités na habité na lo banini pour na mboko yango to ba merci na nkolo pour appeler ça République démocratique du Congo voilà moni question tunyo oui kozanga ndembongo il faut na bambelo ngo mbongo question oyo eza question mo ba chroniqueur ba animateur ebele batuna yango te na mabele wana ya changu biso ndeti nga donc na analyse na sala tozalaka un peu négligé na mabele ya changu batu bamona ndire to ana kini te or so tamoli na ba orchestre nyonso ya Kinshasa bana ya changu tu ba salonnaire vérité eza bana changu na biso na changu eza district oyo consomaka ta ba produit ba brasserie trop tokozwa 19h ata lelo totamboli bagombe bawapi okutaka mwa mutu moko amela mwa eloko moko mukie moye na chango okuta jeune mwa bwana 17 ans avant ti bamasa ne décasier mais na chango ezata na musicien moko ta sponsorisé et ça la biso passe biso bana chango ozo comprendre et puis na oluka ba soutien baya ebele boulot na biso yango to sala la musique nazo yango comme profession ezata que leader mo boye avant midi akateki mwangu bane mwa maki na poko ya sangisi bano ba uti ba cop ba yembi mwa 2h tabate biso pena orchestre structuré to banda répétition 9h 17h orchestre pesande nini au fait je voulais arriver là aussi okoma na répondre na makambo yo na osenga na batu nyonso ba mécène batu nyonso ba soutenir bonne musique bocha biso poa
nasala studio na ba propre moyen na ngai na beti Denzembo epa ya Bergson Saidi studio ya munene o artiste nyonso Kongo pe baleka na beti générique epa ya Pablo Ngoma Escobar na RTNC studio ya munene donc natikali na 2 titres pona kokisa 5 wana nasali yango na bambongo na ngamo do 0 appel o Angola tinda o poto tinda te bana Angola balandaka kin parade donc na minute oyo moi be mission na leki yango na sepela vraiment na chaîne oyo eza chaîne mobo na rafan nango na bakiti na banda ba TV fona mesana na TV oyo antenne A elengi makasi la toute première chaîne privée de la République démocratique du Congo na leki ba émission mibale angolais bengi bato par-ci par là ba bengi et puis singa ba contact na Baudelaire Kuyena abiko tuna Embele Nzembo donc tozo zelaka kasoko solisa biso ba prêtre ya Tchangu bato ya mbongo ya Tchangu bobi ma ba patron na ba bumbu selemba ote boyaka ko bima pe ba patron na mabele o esala bino baza ebele oyo ba soutenir ba musique ya libanda na Tchangu bazo sala rien ozo comprendre tokobeta concert okoloba pena te vieux oyo na ba respect na pesa ka na ba gazo azanango ya ko somba billet $5 il faut na kende pe na pesa invitation si on a pena négliger na yango na pesa merci ebele Joël Malumalu donc Joël Malumalu na habité quoi na habité Joël Malumalu amutu moboye nana ngamuke talaka wenge maison mère ganga kombona ozo comprendre mais na bwaka ye tokutana te bapesanga kombo pa ambassadeur Nixon na yemba ba pesa CD a CP la butaka ba yibi CD na Jeep ba yiba moi God na ba CD wana kenda benginga pisi yelanga ba CD na yo bona na memeli na pesa invitation ya kandu le via yendu le titongo ba député na biso ya Tchangu bozolala bozo ba exemple ba Francis Kalombo bandali kuna nani oloba ba Nero Mbungu na bakisenso kuna mfumu abanga moyo na Tchangu député mfumu azalaka te ngana zo mona ngonde maka mo musique député moko ya Tchangu akoloba ke ngai boy na ba événement culturel poise taka Tchangu to un instrument kututé eza normal te Tchangu poto beta to ke luko na pa chopanda pana bino kuna te vialo ngakutu na pa chopanda to a quartier moko vialo ngwani kala ozo comprendre via zana Tchangu mais akipara donc vie na Tchangu azana be école ana ba ferme na eba nini mais makambo culture concert pe na bo signer pa chopanda na ebité ngana mona ngati et ate ozo comprendre donc ba vie faut ba bouler mabele na bango bazo bouler mabele na bango biso to ko tcha bango pour ngande na zawa na minute o Tchangu pesa nga pouvoir so na bwaki yote se ko ade na Tchangu na confirmer ba tuloko ba Joël Malumalu le Tchangu mon baba beta maboko ça idéologie va très bien alors on comprend donc biso ngana ko ndima na pamba te na obwaka mutu mo po aleka na teva bi Tchangu ngape na leki na miko nzembu na ngalanda yoki mabanga bato ba wenge bwaka bada na bwaka mutu ngana ebi ba député ya Tchangu na bwaka honorable Arthur Wanga préfet na ngai et puis to solo la na jom suna kende ina na zaina retard atelimisa pena Jeep na manda na bango wana atelimisa Jeep azwangai na Jeep tina ina e makangai kake loko sala wana na bwaka na disque na yeko sala campagne na e 100 atindanga na luka numéro na sala campagne 100 aeba pesa numéro de téléphone alors un numéro de contact par lequel bakoki ko jouer pour va soutenir yo mokili mobimba o tu bana poso soutenir bana ya Tchangu mais musique ya monde entier excusez-moi na pesa numéro mais na landaki mission moko bazokumisa ba commune na bango et comité ba polémique na commune na biso na lemba kofia utawa jiba bima na bandal na Tchangu pe na toganga nani bima na lo baba leader o moni leader na peso exemple moko matete zala na musicien te matete bimisa Félix Oise kwa dans les néa et puis bana matete ba beta musique ya matete na makasi donc ba obligé ba tuboko yo ka Oise quoi numéro de téléphone pour lequel les gens peuvent facilement te contacter pour numéro na ngai ezali 081 590 2300 David Poutou 081 590 2300. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission, mais comme d'habitude, avant tout Kawana, parce que tu vas en ambiance, tu vas photo succès dans l'ambiance. Mes fils, un dernier mot, on s'adresser à public et puis ndé mon ami mbala sima, mais totika public na gu na elengi ya musique au sala moi maloba suka poto gabana maloba suka ezali bana Tchangu nyoso merci na soutien ndenge partout na beta boyaka na obosa na bino jamais na ozalaka jamais ingrat bo fulinga na ke futela ona commune mo boy Tchangu eza danger Chicago eza danger
Donc, vous soutenir Bisso, musique Nabino ya Tchango, Yango. Vous suivez cette émission, vous avez des possibilités. C'est possible de soutenir cet artiste à Rossa, la fierté. Yambo Kanabiso, République démocratique du Congo, Mboka Yankita, Kitoro Yowapi, Karanengezala. Moi, des mabanga na mono leliango. Tara mutandimi charge avec sa multiplication basée de la Chine. Ah oui, vous savez bien. LMK Business Boss, maître, avocat, patron de Anambon Rebelle. LMK Business, merci. MB Manoubasso, merci à trop. L'Omumbe di Baoba. L'Omumbe di Baoba, ma belle nayo, ba petit na bango, ba petit na o ba yebi ote romi patron. Ba petit na o yo yebi ozo gogolangai na ma belle. Donc, et ça, là, on a passé un an sur la tana papa m'a ouvert occupé ngate. Non, sur la na ba petit nyon sur ba Carmel, donc ça là on a passé. Mais l'homme dit petit na oyo ya mabele, o ebi bien, a ebi bien, na pe sa mbote na boutique o ça là on a Hiroshima soutenir kaka patou jigal na musika Baudelaire kuyena. Merci à toi, toujours continuer à koyemba yo, ou les en studio. Ça a été un grand plaisir pour nous d'être le vôtre ce soir, mais on va vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro des King Parade. Sinon bye bye et à la semaine prochaine. Ça c'est pour toi, Coco Claudia Sassou. Son éminence pour ma bande à Jefira. Comme mignon yangoyo. Oyo nyo sokula à Téléma. Fils lassé, garçon très capable. Oyo nde. Ma famille la sikanda mazo salema. Nikete chongo, l'argent n'est pas le bruit. J.P. Lumba l'empereur. Oyo esa. Ma famille la sikanda mazo salema. Azana nyonso asika nanu basalela te baplan eza nanu ya Dora original bébé Dila Cordon Alfred Pakasa yango nazokufa ya kotalema kolingo nosuka ezabu nga vraiment nakosala mabe te pardon pesanga chance kovivre bébé Nino Elix Arlo mokonzi azalaka kaka na bagarde corps nga nakokoma mamba motema na yo ekela mwa nzambe ya sika Claudia Sassou LMK Business ozana nini na nzoto na yo yango ekomisanga bilandalanda nakoma sentinela lopango kasi mokolo lopango yebinga te sia nakoma sentinela lopango kasi mokolo lopango yebinga te poko lenge kotanga mingi na nzoto poko bange kotanga mingi na ntima noki te bamona yo na bato ya mbongwe fumutoto basanga des intelligents nakolobela bino bajo ya mokili oyo pardon botikelanga bolingo na nga po soki nakoki te nakosenga kendeki maser swat nzambe akomisa eleki oyo alandaka yesu na nsima po aza na baboboto mpe bolingo Gilles Soweto le promoteur Madioko Popor Mupasula Kaileinga soki kozwi ye aza na nyonso oyo echangeaka vi ya moto c'est faux miracle Nadège Kapuka MB Manu Basoa yo vraiment ondire nzambe asala yo nanko alekisa dozi ya bapartino soki natali elongi na yo soki natali tolo soki natali demarshe na yo soki natali elongi na yo soki natali tolo soki natali demarshe na yo kosimboka kezalaka bonane ya nzoto na ngai nga nakoma kovivre non amour si bras sensible un jour ekozala sensible pour moi c'est la fête mondiale aux mystiques PDG Kasopelele kosimboka kezalaka bonane ya nzoto na ngai nga nakoma kovivre non amour imaginaire un jour ekokoma réel pour moi c'est la fête mondiale aux mystiques Zodwe Nana Boduga Papa, la terre
ya banjelu yeba bodimo mpona bolingo na yo je suis d'accord nzoto na yo koleka shokola na monoko bebe wana nde yatangi soi bisono ya banjelu yango nosepirakinga nga na perde tout mpona bolingo na yo je suis d'accord Karine Mokonzi honorable Mayamba na yo koleka shokola na monoko bebe wana nde yatangi Aisha Okoko bisono ya banjelu Ena Cynthia Kabachi nga na perde tout mpona bolingo na yo je suis d'accord 3 fois honorable Lumé Adumaleki nzoto na yo koleka shokola na monoko bebe wana nde yatangi ambassadeur Nixon Marquer Mbele Odette Chango mpona bolingo na yo je suis d'accord Le Changwana Yoka Gatu Sotenga Zokibu jikandeka moli ya mbisi na mai ntango abudaka pamba letisia matanu